na beta na ba concert d'Angola mais concert yo donc comme ça jati bona yo mona pena bato linganga te ba mona ni bala sanga ke ya linga côté na komo ye ba mo siko date na yo ebetamaki epesamaki pe liboso ouais tu dis loyo cha même date na yo Gez Mawete courage et bonne chance. La peine à Gez Mawete. Non, sur la peine zati na ebe kara oui, na ebe frère nanga ya Changu. Ya Changu. Na ebe frère nanga ya Changu mais toza penza ba to pena ba ninga la wana. En tout cas pas ça ba campagne wana. Comme lo hein. Obi, ba campagne on va saler comme là yo. Malheureusement zo komaté. Et ça ce que so ba comme ça au moins yende ya eleki ya nani wana. Et ça ce que bien. Ba oui ba comparer à ba liboso. Na ça bon. Yo sola na bina filé. To bano sola kala bien. Tant qu'on ça na ville nova. Non, na pas longwe to za ki pe bien. Cause là. Yo ocha epe poa tant ya bande carrière na ye. Pourquoi pas? Na cha to ngamo kututi orchestre na biso mobimba. Alaki chanteur oyo alongwaka ikolongwa na izalaka ya makambo ya Sony mwana beta mwezate na frère na 10 match. Nde to za bobi na fila longwa orchestre na mamba Sony. Nondi. Oh. Tata iboto, tata materazi osage. Ya yo lingite po ali. Tata sona bango. Na lobi on déjà na lingite comme belé banini sa propriété. Déjà wana eza biso surtout biso africain to arabongo ingratitude de tonda biso. OK. To bosana mutasunga ko na tango pasi wana eza na biso. Mais na tala nga côté négativité pena na ya nga munangati nga tala plus mamba bien. On a copier nga pena salela. Donc voilà. Mais va toi ça la bon to yebi bango peto mona bango. Mais moi ko tanga ba kombo za te pona ba publicité na pona ndenge qu'impolitesse et comment quoi. Voilà. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous osons croire que cet élément a fait énormément plaisir à Pablo Kini, le véritable déclarant, le seul et unique déclarant au Angolais à la Ranaï. Angola Kinshasa, Pablo Kini a exagéré dans la professionnelle. Le professionnel, monsieur, ça est normal. Lui, il exagère en fait. Alors, je vous avais promis qu'il sera avec nous. Il est bien sûr avec nous sur ce plateau, l'homme du moment, l'œil du maître, Abeta Atlantico. Voilà, je veux déjà le recevoir pour faire plaisir à Miguel Sarah Mogrosso. Ah, d'habitude quoi, Kabelo Nangola Mutasimbi Kabelo Mobimba. Miguel Sarah dans l'équipe si tout au batera Kabelo na l'art. Ce bon la Tembebo tout na Stelandaya. Moi ça de l'équipe a tout na tendresse. Alors l'œil du maître. Abeta Atlantico. Ah, non de premier. Ah. Dans ma tumbolia. Et ça on sale quand to beta na ba bandal, to beta na ba Changu, to beta na Matadi Boma, to normal lei. Ah oui. En fait, nana d'âge moi na olwa mikolo yo. O tout sala ils aiment sala ma déjà. Omoni. Natam to liboso te Robert Atlantico. Bato beta Atlantico, il y a danger bali. Bato beta il y a danger te bali. Bato beta normal bazali. Bato beta il y a pia ka bali. Bato beta pe kaka il y a pia ka te bali. En fait, ngai nazo sa logo bato basala nako yaka na lolendo te. Omoni, mkona ko sala ke logo bato basali te. Ah wana wana lolendo. Waloga na sa logo bato basala ki déjà. Na lolendo is apne. Wa libango bokeli nani? Non, na bokeli mututé déjà ngai. Ba musicien boloba jamais le roman bo ça porter kende et viser mututé. Non, même pas. Mais avant tout, c'est la limbisa na bandi na mbote là du maître. Ouais. Et to kemba la mort. Des fois to bano takine nga mo no takenga en tout cas na pesi ba mbote.
respect nanga na ba fanatique tu à la bonne musique, ba chanceuse, ba tout ba Patrick Beckham. Ce qui est le Patrick Beckham azaboyi, za grâce na bino. En tout cas, na pesi bino bambote et ba bonne fête pe na basinyo ça pour le mois de la femme. Ba bonne fête, ba za la bien, za mazana bango le sous ba continuer ko za toujours en vie pour biso pe to za la boye. Donc voilà. D'accord. L'œil du maître. Non dit premier. Laissez biso non nous résultat non en fait résultat essayez un peu de nous expliquer l'état actuel au différencier yango na état ya avant Ciné Atlantico le climat aux alaki nango na climat aux nango siko en tout cas ngai nayaki pona obeta deux dates ya Atlantico na les 11 na la référence 6/6. Après date moi ko bakisama ya mbanza Congo. D'accord. Gloire à Dieu, nyonso ko mela biso fokum sanzambe to beta kangote et santé déranger nga mukie tellement na uti na uti Turquie kin na awa mba sumba mo carte ke maman mbanza Congo en tout cas santé bouger moi demi et ça là que moi na beta moi la gité en tout cas concert na biso Atlantico et les gars bien les gars vraiment bien ba fanatique na ngande ba senga inga ke Patrick Beckham to za posa ko mono na Ciné Atlantico. OK. Et ça lisco que ba sala on anzela ya producteur abino fa beng sa artiste na amuser mbongo na yanje pona Patrick Beckham. En tout cas nazana elo côté ya ko commenter ba mona ki ngele ka ki merci na ba tutu ba yaki. Et les gars tellement bien, ambiance ça qui vraiment bien. Donc voilà. Ciné Atlantico eza salle oyo te ndenge obanda ki on a libandeli ko normaliser yango mais lelo vous le savez très bien que nga ce que obeti na Ciné Atlantico te na bandeko na ba production ya ba artiste musicien ya ba Angola ba congolais bobo ya Angola so obeti na Atlantico te c'est-à-dire aux on peut compter avant tout comme on a ba stade. Ah bon? Ouais non ils ont ngwana pona tozonga na langage moko boye o ba ko ba ikamba polémique to ko c'est trop échappant te et tango beta kango na noté lay le bela biso sincèrement au bande ko se sentir inférieur na noté par rapport ya bande ko na musupe ba betango déjà non même pas nga déjà Patrick Beckham ko beta Ciné Atlantico et ça qui rêve nga déjà parce que na betango déjà na Maestro Fabregas na zaki effectif ya Villanova. OK. Ya équipe wana équipe de rêve to zaki wana to betango à l'époque sera light music. To beta wana après na zara pe na détermination qu'il faut na bosser. Il faut public oyo un jour ba ya ko talentel. En fait zaki vraiment détermination nga que un jour faut na betango. Gloire à Dieu nzamba o sala après 6 ans. Son abossanité pour tout on a 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Après 5 ans. 5 ans. Et quoi affrontant sans album. Sans album. Car on a EP na bimisa, na ba single na bimisa. EP ça on est na 8 chansons hein. Non, il y a 6 titres. 6 titres. Ba single la misi de 3. D'accord. Donc voilà. En tout cas, on a comme à peu près 9 titres déjà. Mais ben, na EP na Ciné Atlantico. Moi comme on a mené ba ebi ba titre. Ba zo yembango na vraiment flatté. Na yakite ke na vandi ke na lukande bato luka te nga funa betango kaka non nga na yaki pena pour ba fanatique ba sengaki producteur esenga ke ba sengi en plus na bisi producteur na oko espacer nga te na misana na album mabona betango asenga non a insister non ba fanatique no ba lingi en plus na nzembo nini ka nzembo moko ya mama nde ba esenga fo betaka donc ti bato ba ya ne bele wana pona nzembo moko ba pona nzembo moko na trop maman ba yaki ba la te ba maputa. Et en tout cas, il est vraiment honoré de mourir au Saranati. D'accord. Merci. Beaucoup de critiques autour il y a concert na yo ya Ciné Atlantico. Ouais. Critique à Liboso. Balobi l'œil du maître on dit koya production oyo peut-être bozali na relation moko intime na producteur parce que normalement producteur wana azapé professionnel vraiment selon Batou il n'a pas rempli ba condition il y a production d'engezalaka alors normalement il fallait l'œil du maître au refoulé en fait invitation wana mais l'œil on dit ma qui on sait que boye banu vraiment yona producteur
ti ba fanatique bazo solo bazo silika yo zaki no à l'aise oyebi makambo bande kosala. En tout cas na rien moqué parce que omoni makambo so ndako la raté ko ba tiketa ngara. OK. Producteur a budget na yanje a ça la promotion a ça offre ça là artiste a na boulot. Bon producteur on a producteur a beta un premier concert na Angola pona ya awa Angola zaki yemta beta nga 2 concerts double ingénieur. C'était vraiment réussite total ba yebi yo bayaka ba yebi plein o izalaki ba yebi ndenge ni ezalaki. Deuxièmement yeka comme ça singa ki no bekam ba fanatique on a ba sengyo lisusu tous aba réaliste ndenge singa ba fanatique ba senga na respect ba fanatique na lobani na oyate. Et puis na katikati ya production na mutu musu azate donc producteur abetio deux fois atiki aye sur ozongela luki so artiste musu tazongela ayo mo non abeti sara ba artiste belé il y a des artistes musu après yo abeti sur mutu musu ya on a solo bati mais za guna ngaite za guna ye après abeti mutu musu te na histoire beta awa na espace na ye la référence wana 6/6 na mona maestro beta wana era auto ya beta Atlantique beta EP wana ba bien za ki auto production. Non, je crois pas. Je crois pas. Mais ce qui est bon, abeti ça qui est ou pas. Donc, ngai naza pena plus na ba côté négativité, ou ba côté négativité, naza plus na positif parce que naza c'est la première fois na beta signé Atlantique wana et na mona ngonde peni zalaka. Nga mona yo vivre siko yango ya sabatu. Borongo ya munene boy. Bon, siko batu fo ba ya siko. Batu ba yepe ba lati bien, ba ye concert na yo. Ils le quoi faut féliciter mon ami na bino quoi na place bo sala au faut bo sala wana en tout cas pas ça ba campagne wana comme là obi ba campagne on va saler comme là yo malheureusement zo commenter et ça ce que so va comme ça au moins yende ya ele ki nani wana et ça ce bien ba oui ba comparer à ba liboso va comparer pas même il y a si maman va comparer on va se la perdre biso comme on deux kasi ou bien trois après tu comparer ce que liboso na ba sima tu comparer après tu bani to sala pas de problème la première Atlantique on a biso to beta en tout cas on a aussi un merci na ba fanatique to ba vraiment ko la amour na bango ba qui vraiment belé ba pesa biso ka chance to continuer au beta et au sala bien on risque signer Atlantique oyo avec beaucoup ces murmures publicité za qui bien oye Luanda c'était le lundi pendant que concert est le mercredi aux qui a une journée na katikati il y a aussi la publicité na yo pourquoi tous ces risques là en tout cas nata plus côté kunati nga pena na linga te to kota to komisa ngo likambo nga na mona ka moni na linga mo ka ne to beta biso banini kwani boko za mbongo te ya likambo obi parce que tu as des gens au balingaka yo si batu mususu ba okanisa ke bato ba koti ba mukie par rapport à oyo il fallait bazala donc raison ya publicité voilà on a ça que batu ba yate mingi na concert na yo pendant que il fallait ezala ndengo na ba oyo ba yaki wana pona nini te to remercier bango ba oyo ba yaki te po na komi il y a des personnes mususu ba bengi ngai bazo en fait bazo ba olila mususu ba bi ba yaki na ba billet musu basali en fait ba gele ka ke belé na kata nini wana na concert so kenta ke noko kenta ke mwana mobali né le roi de la forêt lo ba mwana mobali il faut se pela na o bayaki en plus nga o nga na yebi ke concert e beta meki toko bato bayaki ebelé VIP ko batazanga na ba place ko fanda côté kuna ya munene wana côté bato bazaki déjà ba dépasser la moitié pour moi c'est bon déjà donc on a nako za plus concentré na focaliser na concert monsieur Tikali donc voilà et surtout le comme ça na beta na ba concert d'Angola mais concert yo donc merci na bato bayaki eza net nini lo la musiba attention ba tout aussi ba appel ba artiste belé tout ça ngam na za jati bona yo mona pena bato balinganga te ba mona ni bala samaka ya linga côté na comme yo ba sikoyo problème sous ça est-ce que tu as un problème particulier avec Paolo Tudelo ou azali parmi les producteurs ou babetsa ou déjà na kati Angola? Non, même pas Paolo c'est mon frère. Paolo Tudilo aza mécène na respect na vraiment belé et tous un problème moroti d'ailleurs coup avant kunaya
et ça 2 ou 3 fois to sola qui sans problème na ya katoka liboso abetanga pe après ba date nanga abetanga pe des dates, tu vois un peu. Donc tous un problème à ta mon côté naïe, donc tous vraiment bien. Les restes ils ont makamukande ba fanatique ba lobaka ba koloba na bango de gauche à droite. Parce que qu'est-ce qui se passe? Date nayo ebetamaki et pesamaki pe liboso. Ouais. Tu dis loyo cha même date nayo. Gezma wete. Bon, on trouve que c'est normal parce que les casas pe libre et ça makamunaï. Mais bah qui parce que bah ebi que yo appétit naé par rapport à yango. Deuxième production noye pesami tu dis lo pesa date té. Olobeka mama uzaka na producteur moko siko comme so baxina tu dis le pour na date mutuna na petit na mon siko voilà donc voilà siko deuxième date tu pesami même date na yo pekaka on pouvait comprendre que tu dis la salle sous date parce que va samedi silité alors ça se fait samedi prochain ou soit ça peut dimanche yo beti samedi après abeti dimanche sinon Atlantique ozaki na ville Zumbu tu dis la beti ici na ville bozara bo pesani mo Congo. Côté yo beta concert na yo mi balé les 11 ils en a palanka côté tu dis leur bête ils en a palanka et pesani mo Congo a même date na yo. Alors les gens basiliki baza super excité que il faut qu'abonara na tu dis par rapport même na ndenga relation parce que ils pensent que tu dis les bundisa yo. Tu peux dire quoi par là? Non non tout ni ceux qui boivent un problème. Non non les artistes on est dans les artistes ils avaient problème. Il y a beaucoup de gens qui ont la musique, qui ont les mêmes jours là, et tout le monde a une bande ranking à polémique. Tout le monde a une bande ranking, la bande à polémique, ils ont bien. Vous comprenez? Abeti non, même pas. Abeti ba frère, ba courage et bonne chance. Non sur la penzate naebi kara oui naebi frère nanga ya changu naebi frère nanga ya changu mais toza penza ba to pena ba ninga te quoi comment ta bonjour mbalamo te omona na pate na nzela te non comment on a mona na kala po tozaki toza à peu près toi commune moko biso tuna masina mais toi ba quartier différent comment on a mona mais ko kokangama tozatanga kokangama te à l'époque donc voilà bayebisinga pe ke andima qui production na parce que il trouve que boza pe ba masate et puis yo poza na ka Fabregas yazane na ka ya Fally Ipupa donc bobeta na kaka ngaza na ka ya mututi pour t'informer naza artiste wa na problème te na bien na batutu sauf que naza villageois parce que na bimi Villanova nde bimisinga et wana eza iloko marché ko ba monter parce que moni elongi nanga o mona mbala moko ke Maden Villanova tu vois wana mais pona kozala ba carrière solo ni non sala boy nazara bien na ba artiste nyonso. Non, je ne pense pas. Je te dis la vérité. Je ne pense pas. Nazolo ba no pena solo nazana problème na artiste mon côté tozara bien na ba tutu sauf kakaki ezaki to kangama te tozala razala te mais comportement nga déjà même na ba master nga to kola na ba nazara bon yo sola na bina filé to bando sola kala bien tant wazara na Villanova non na pas longwe tozaki pe bien ce ba copé ali na no pesa ye pesa na cop na pesa nga ouais mais après yo to bando pesa te ngakate ngazara boy donc voilà et ça après il y a sali carrière na to chapé poids to chaba koni monter pe la bien bon après abiso bandi carrière il sali ndé fallait ça là donc voilà ce que c'est là yo o chapé poids tant ya bandi carrière na pourquoi pas na chai to ngamo kututi orchestre na biso mobimba alaki chanteur oyo alongwaka ikolongwa na izalaka ya makambo boya soni mwana betango ezate na frère na 10 match laki mo ba rimer mo boye makambo ezaki mo belebele sali kazui suspension après suspension yoka pardon wanga za clair ezaki après suspension bazo suspension mbalé après suspension sali ki ba zongi orchestre et sali mamwana oyo bango susté na sima nde akita groupe. Donc tozaki vraiment ba frère ozaki ki muta longwe groupe mais boza en bon terme tu vois et ça dit que era longwe toza bien
na télé so bato ninga makambo na ye na yemba banzembo na ye na tozo soutenir voilà donc nde tozala boyebi na fila longwa orchestre na mambasoni nondi natuni nabi eza basoni na sens nini moyen nabeta yango na batv kasi so eloko wana eza mambo ya vie privée ezaka barimaire ezaki barimaire moko makambo boye moyen nabeta yango eza te toza focaliser awa pardon nabetaki Ciné Atlantico nabetaki yayi oyo ezokanisa yango nabetaki Ciné Atlantico nabetaki Ciné Atlantico tu vois nabetaki Ciné Atlantico na kota esko na nzembo na nga sika on a préparé chacun son ex préféré mon ex préféré côté nango après là to boulé ce côté aussi album même histoire nenazawa yo za pesa programme pardon na pesa programme nenazawa na okende dans vendredi dans na kabinda na show na kabinda samedi dimanche na show mo awa na Luanda na obeta AR mo papa na zongi na bien ça va programme photo pesa ya musique obeta masolo abina filé awa par rapport ya ndenga relation na yo mais non ndina koli déjà na koli na biko na bisa ba Michel na ngaba bima na bisa ba Joël Messi na bisa ba fils Lassey comprendre Michel to koli en fait siko eza sama masolate ya mama masolate azandeko to champanzi to sola makamsusu mais je suis Michel l'orchestre na yo nondi pardon les là ozui Michel l'orchestre so na posé en te bat baolo ozui Michel na oh tata iboto tata materazi osabe ya yo lingite po ali tata sona bango na lobi ngo déjà na lingite comme belé banini sa propriété na ngipena to ka vi na bon ozape oza libre tata masolo wana osabe tata ba seda kapu tata ba 3 jours Air Force One tout na 3 jours pour mikolo na obulé mabe vibrateur nden ala bien na ka bisa album na c'est pas sourcier oyoka ki ampe si na ka ki ampe mais quand même aux yeux Lionel Messi musicien na on a photo na Messi en fait ngai na salle orchestre ni na salle orchestre bongo na za na posa ba talentie na zo sa studio ba talentie bazoya nga ko sandeni na boya te surtout dans orchestre bata passe bato passe nden orchestre ya tout en là orchestre bata passe mais bango bazo linga ba ya orchestre bongo ba linga ba galérer mais ba en avenir à bien quand même. Non, on a choix. Bon côté bazaki qui a venir rien. Là je sais pas. Ndenge makamba mo bazo ebisanga. Ya bigero ya bango ba ebisao. Suite ça bien. D'accord, merci beaucoup les du maître. Lundi kalate na obala. Ya solo. Ka ton ex préféré. Nani kalate na obala. Mambo to so la taille ngwana. Pati beka. Di grado senga mikolo do pesa eleki. Tout non, Ciné Atlantico. OK, pas de souci. Ciné Atlantico pour nous s'appelle ça Pablo Kini le véritable les grands déclarants. Et puis un PC mot vient ça gentil, vient ça arabien na artiste et tout. Pablo Kini. Il y a alors des mona ba solo bembe. Espoir ngoma solo yondi ka solo bembe. Bamba apna so zana bango o mona ke ba pesa ba petit na ba conseil bien. Ouais. Aza parmi ba vieux a conseiller nga trop ke bekam kusala oti sala boui. Omoni oyoki pe omoni pe epesi eloko moya bien. Donc voilà. D'accord. Et à peine Nzele moro na Angola awa ateka kabelo comme on est Miguel Sara apesi yembote Miguel Sara aleki ba fi tout ateka kabelo na lar
bolingo na ngai jomola mandela cholo unaika na boye ya tikidine olina bala kesa mala kumi ya balelo ikolo ya kozala yo chéri passion mama taba loseka mabemba le chéri yo jemozala kakolo makeneza liseyo yes kirika na boye ya tikidine chéri Pana olvidarse, caer del concierto, mochila del futuro. Promete. Queriendo como todo compañero, yo como no se mamaye, yo como no se mamaye. Pasero, vaya a ser como pasado. Hola, hola. Et donc on va dire que la chérie n'a pas moi bazar. Chérie, non, commande, on peut pas nous trouver. Ah, yo commande, c'est la maille malado. Nous sommes avec les yogis de la maille trésor et tout là. Nous la sommes de la yogos, elle fiche la foule. Nous va mettre la passion comme un séjour. C'est si nous papi de main, c'est ma super. Et celle de millionnaire. Bobby Pussy, Bobby P, the government is the boss. Oh, Colonel, what you can do? Very easy, oh, mama, baby, you know, you know, Bobby P, that's the level, but you should have it, since the Kabashi came to the Major, Dr. Beleza, you got easy. Como la vida chamalani Marcelo Cavana tenemos business Horizon solo Ope Colombia Nada dice tu la seta aussi. C'est le moment. On y tombe solo. Voy una lampa poca al tesoro de la l'intouchable. C'est la Rihanna populaire. Tamula moué, tamula moué, le guet de Benzeli, ne goza, ne goza, ne goza, Kiki Toli Baye. Como la fuera, puede ser, bendiga su voz.
De retour sur ce plateau, en tout cas, l'œil du maître. Ouais, on dit. Au mitali le sous. Mitali sous, on a eu plaisir, il y a trop. Donc, à mon avis, je rendais à l'aki. Donc, merci à ma fan tout qui au talabiso. Voilà. Au milo belini. En tout cas, na mon moni pena ke nazokola. Ok. Nazokola parce que na moni déjà elongiwana. Et longo ya go en 2018. Na pena ke na kola. Na moni pe nino na ko sala o na ko baksa. Na Atlantico to ko betaka ya mibale. Voilà. D'accord. Mais aux Zongango sans album Kakato. Non, normalement album na biso manane o kaka. Ndé na zonga kin boy. Ba producteur peut ba monu. Ndé na zonga kin boy. Producteur musu pas eu idée que ah j'ai no ka sans album à cause on rappelle mois prochain.
On dit ma. Bon, normalement, on a un programme, moi, prochain, on a une date, autokalaki déjà. Il y a un concert, où on a kin. Et c'est moins compliqué. Tout si ça n'a pas un album, et maintenant, on a un après, on a un bêta, signé Atlante sur l'album. Na rotonga tonga. Ouais. De biso, mais ça na rotonga la biso. Les gens disent que au bandiko, ils ont récupéré les fanatiques et les artistes par rapport à comportement. Ouais. Mais les artistes et musiciens, au fur et à mesure succès au matin, au fur et à mesure comportement na bino ils ont changé. Yo pe ça la constant n'est pas bandeko no mususu. To ba proche au pe osala na bango. Bon déjà on isa biso surtout biso africain to arabongo ingratitude de tonda biso. OK. To bossa na mutasunga ko na tango pasi on eza ndenge na biso. Mais na tala nga côté négativité pe na ya nga munangati nga tala plus mamba bien. On a copier nga pe na salela. Donc voilà. Mais va ça la bon to yebi bango pe to mona bango. Mais moi autant ba kombo za te pona ba publicité na pona ndenge qu'impolitesse et comment quoi. Voilà. Tango lobby na yo mona gani. Lobby na nga na tala ngo na futur na tala il faut na za grand. Il faut na za grand. Il faut na bosser. Là si tout va bien, tant sous fin de l'année ou 2024, na banda ba court mo na mikili. Attends moi 6 mois il y a un chic pour la musique. Ah bon? Moi quelque chose. Donc si tout va bien, je t'encourage. Merci. Si tout va bien déjà tant sur mois de juillet août na pena ko komisa. Bon mon on peut kaka. Donc on komisa pena na ke na baxa attends moi 6 mois mo roboé. Na reye ko la. Azon mususu na mega ko mema un plus côté musique à Congo tant mususu komi bien. Pour musique à Congo, ils ont presque le monde entier mais ils ont tant sur Libanda va présenter ngo ba teka ngo ba zebelete. OK. On a parmi effectif au bakoba arrêter ka sur musique à Congo Libanda. Donc voilà, il y a un monde à raviser. Dans liste il y a 2-3 personnes au ba teka musique à Congo Libanda. Oh désolé, mbamboka msuna kenda na onte. Na mena bamboka ona kenda. Na bamboka ona kenda baza pe mwebele o bateka la musique à Congo et pour éviter le wana lo baraté na bona kota ba polémique to ba randa e ba komba batu. So yebi ko yoka epe na mboka wana ndimi kaka we. Na mboka nini siko? Te problème te bamboko okenda. Vas-y. Mais vous avez belé hein? Te problème te. Vous avez belé. Vous avez belé donc ça sert à rien. Ça sert à rien donc vous avez belé quoi. Merci. Voilà. Héritier Watanabe. Ouais. Oyoka na bamboko okenda. Ouais, na yoka index en Angola na yoka kai donc na Turquie au yoka epe. Ouais. Na ba Turquie na Turquie pour kota ba boîte ba mindele tout ça. Ya ba congolais te ba mindele. Ba turc ba ngomoro quoi. Ah na une chanson là. Ouais, chanson là. Chanson. OK. Déjà ba vie ba boîte ya pena ba vie na nga pena mingité. Nga kota boîte na pasi. Nga so ngozo nga fo zonga na ba restaurant Douala ndoko zongai. Bon. Ben na cinéma ndoko zongai. OK. Des ingwes. Donc tu cherches des problèmes. Pourquoi tu voulais chercher des problèmes comme ça, frère? Na salinini. Ouais. Ouais. Na tuninga ba ko. Là ça la vérité absolument. Allez. Obi ga yoko sarate. Parce que le problème ni nguna luka vraiment. Parce que néanmoins nous grand problème. So bana otanga nous asala pe vérité otangi était likola ba tellement ba lekebele. Solo. Bon yo bani kana vena so des imbwes. Te na banda ina ete. Bon héritier Watanabe na c'est bon des imbwes c'est pe kitoko. Nani susu pas. Chaka Congo. Venez so Chaka Congo. Artiste en danger. On a vu là. On peut se mboter. Mais Chaka. Alongo vient na hôtel. Vous rappelez. Bon, viens dans nze moni mo boui na no kango. Même ko no na kango. C'est malin mon problème tel rolo qui na bisonde ngwana. Fallait papa. Fier de ça kanati. Ah bon. D'accord. Batu balobi ke fallait comment trop orgueilleux. Faire rigola, Fabregas. Pardon. Zélande. Non, salade.
akoma trop prétentieux, trop orgueilleux, et puis bakoma obenge mawelisa. Et pas certains internautes. Tant que tu as Fally Ipupa, est-ce que vous rappelez le moko il y a bien pas Fally Ipupa? Oui, et puis ça a moi détermination, mon boy, c'est la copie moi un plus na vie na. Baza idole na biso surtout sur ba jeune. Bango ba Fally Ipupa va faire rigolo là. Donc ceux qui na otala détermination bazara nango. Et tara ego risquer comme sanga risquer comme sanga na zanga ndenge il faut na travail parce que banda carrière nae na mona toujours azara positive, toujours azara na détermination mo boy oyo et fortifier toujours fort dans sa ranate. Donc coup de chapeau o etikali tam sou vie privée nae ou ben makamule msusu wana etalingate nga na loba plus na carrière nae azo sa carrière bien et voilà. Webi pe bana ya Fally bana na ya musique. Oui, quelqu'un. Est-ce que selon yo vous êtes d'accord na Koffi Olomide comment naye ko réclamer ki azana ba côté? Non dit, âge dans la musique osé bango. Na 2 ans, ba 2 ans do moninga ya musique. Naebi. Siko ba tozo ngotal sanga wana deti Koffi Olomide ana ba tranquille que carrière. T'as déclaré moi na Fally. Ba Fally pour que ba 20 ans ya carrière. Tu vois un peu. Azo déclaré. Ngara répondre mama bongo ndeni. Da wana fo Koffi Olomide, ngara répondre ndeni. Wana fo Koffi Olomide donc voilà ngai naïb maman ngote na mona yope maman côté vieux ramba déclaré kiti donc naïbi pété kota tanga kombo ya donc ngara na kuna te quoi ngana zaki donc to beta signé Atlantico. Là, tu dois ba date etikali to beta lisusu donc to zonga na soki. D'accord, voilà. Non de pas problème. Oling erreur pas no le canal internet pas no déborder. Toujours qu'on est lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Un grand merci à Omar Bouddha. Omar Bouddha très puissant. Tu as retenu le jour la répétition. Dans le panier na Omar Bouddha. Omar Bouddha. Donc parmi les jeunes qui vont soutenir nga balinga rayo. Merci. On doit battre balinga rayo ba soutenir nga. Ah oui, toi ba jeune. Lelo génération na biso surtout so kozaka impolité. Oza moi chance ba belé ba soutenir rayo. D'accord. On a impolité. Ah oui, oza impolité. Parmi les journalistes oza impolité. Yo so on dit faut mutabando po osani. On répliquer quoi. Voilà, Jurlan Ilenda J3 Nondi Family, vous êtes toujours dans le bon. Quand la mine était dans la Kinshasa, sur une 6 missions de service, bah memelinga dans la Kin. L'aide du maître. Nondi. Premier. Concert et samedi. Ouais. Samedi de tourner les lots après Awaka. Concert, ouais. Sikoyo stratégie to makamuni ya sika o ça qui na Atlantique to mona ki tan sila ki et ça magi nyonso tuté o relaxa bande ko ya palanka lelo. En tout cas lelo déjà bande ka palanka na bande concert na avant. Na bande avant parce que moni Atlantique on a côté 2h du matin. OK. Et comme tenit aussi c'est balance 23h si bande au quota et ça l'écoute que bo beta concert bat ba quota kaka. Or normalement na ba normal musique da ramna ki bat ba koti c'est bo beti bongo ça le temps c'est quand même déjà musique là qui toi na moi retard ya ni ba to beta concert bat ba kota kaka en tout cas et dans ça l'effort na oyo to banda balance avant to banda pe concert na avant et ba stratégie mususu il y a des chansons mususu to beta qui a monté to beta et spectacle surtout tout ça là est bien donc voilà. D'accord. Voilà, to komi na biso presque na souka je pense que ba réalisateur nanga ba monyango déjà. Merci. Question à souka délégation, il y a plus de 50 personnes, c'était pour quel objectif? Tout ça me sala bien. Message na biso ya concert, ils ont capté. Et msu ba ya ki pe ba ya rotala ba presta ba mbata ninga artiste na ba prestaka. Ah ouais donc voilà. D'accord. Merci. Balandi pe na Kabinda. Ouais, voilà, dans la cabine, dans un showcase samedi, dimanche, dans un an à Luanda. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Merci, non, du premier. On appelle si merci, Nayope. Vous avez parmi Bandeko, qui soutenir dans la délégation. Merci. Yo Mogote, Istanbul, Benji Benjamin,
Il faut me belé na comédien va soutenir ngai. En tout cas merci na bino tout. Rendez-vous na biso na pourquoi na concert na Palanka wana na ex Mathieu la référence 6 sur 6 billet dans 2000 kwanza. Et ça comme concert live auto livré il y a au revoir. Boye belé et que ça là vraiment bien. Tout ça vraiment ensemble. Artiste na bino Patrick Beckham. Et merci na batutu ba continuer à soutenir nga. Merci. Beau, ça a toujours bon. Surtout préparer par l'album, histoire. Toi déterminé. N'avez qu'à topper ça dans l'album pour comprendre place ni tokomi sous. Merci. D'accord. Tokomi na suka il y a émission na biso bandeko balande biso na Congo Base Télévision émission na bino Base ndole yango yo semaine prochaine bon na biso tozongeli plateau na biso en direct na Congo Base Télévision artiste musicien oyo ba contacta nondi premier boy ba ke samedi tozana bino na Angola et pardon na Kinshasa boya et belende boya ra plateau na bino et au sala toujours bien awa tozaki na kati ya Angola rediffusion il y a émission oyo eza dimanche oyo donc bon comprendre que biso chaque samedi na 13h nde bota la biso siko na 13h et tozana émission 1h30 minutes et puis dimanche na 13h les sous et puis mercredi na minuit 0h30 minuit. Donc voilà, tout aussi ça va 1h30. Donc voilà, c'est votre émission Base Ndole visibilité belé. Bandeko balandi biso pe na page Facebook na biso ya Congo Base Télévision. Tu vas toujours dans les bons, vous se connecter, vous s'abonner na page officielle na biso et puis boluka nondi premier na TikTok. Donc Nondi TV0 donc bon wana et c'est toujours dans les bons. Un grand merci à la réalisateur et émission le réalisatrice de cette émission Kim Mukendi. Un grand merci à DT Homo Fortis et Likia. Un grand merci à Christian Bosembe le PCA et puis le propriétaire de cette chaîne. Un grand merci à DG Jérémy et puis petit Nangamoko Besley Talakaka Bestel na Pesio Bambote Kotozali. Un grand merci à Bandeko Basimba qui réalisation à Onakati Angola. Nous avons Vicky et puis nous avons aussi Gino et voilà na pesi pembo tenama salangai Benji Benzema yende mutazaki nanga toujours anytime na kati Angola awa. Un grand merci na Choucha Lumière d'Angola. Un grand merci na Sensei pour l'habillement et Sensei Wangler Yakuza le style du maître. Un grand merci à Lisa Queen boutique na kati Angola et bandeko tu balingaka nonde premier tokutani prochainement. Ciao. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.